passé. Comment check TV, Yasibo Mutombo. Comment check TV, Yasibo Mutombo. Na pesi bino mbote ya ibele bandeko nyonso ba congolais vraiment na pesi bino mbote ngai wa bino na kombo ya cœur sensible mbimba toza pe na libanda amalile za makasi yango bomoni mama to elata mi malile za makasi vraiment na pesi bino mbote ya ibele bandeko nyonso cœur sensible mbimba bandeko na ngai soki na yeli boso etando ikie na za plan na esengwa ko présenter émission pour na lingi bino mingi lisolo ni na ye nango bandeko botu na ngai nini lisolo na ye nango yo ozana âge ni point d'interrogation ozana âge nini likambo ya âge bandeko na ngai ezo sala pito pale na mokili ezala na Afrique ezala na poto ezala partout batu balingi lisusu kokola te na tango mwana aza na 10 ans 15 ans 16 ans 20 ans 22 ans 23 ans akopesa âge na ye normal ba anniversaire ezosalama mais soki mutu akomi kaka na 26 ans âge na ye akopesa susu te anniversaire ekomi ya anonyme donc mawa plein pourquoi ezosala boye batu balingi susu kokola te balingi kokende na makambo moko ya bosoto ya soni pe ya salite bamona kaka baza bana mikie bandeko na ngai surtout batu oyo baza ete bamwa banzoto eza minene tokoma bayaya ya mokili mobimba okokanisa kutu ke bakoko na bango biso nde bato botaka bango okomona penza mutu azobenga yo yaya okotela pena le nez de la famille na bino baza âge moko mais azobenga yo yaya nini bandeko botuna ngai bandeko nyonso basopani na net oyo nyonso baza na mokili mobimba surtout bandeko journaliste kati na bango donc mwana ya 26 ans 30 ans azate bango nyonso donc baza na 22 ans 23 ans suka 25 ans donc batelemi kaka wana. Et pourtant na 2000 tango balobaki ete bon année moko boye foeza na 2000 tango sangue panzana kake na 2000 wana mukileke kufa ba oyo nyonso bozoloba na ke botelemi kaka na 22 ans 23 ans 25 ans bon année wana boliaka siko tango boliaka bon année bosaki na âge nini bandeko na ngai toyebaki bana poto bakolaka mbangu mwana 14 ans ozokanisa mwana 19 ans mwana ya 15 ans donc yo moyen kaka te siko ba matière oya bana poto yango pe ekite na Afrique po kuna bandeko na ngai sito bandeko bazosala na net mwana ya 26 ans azate bango nyonso ba telemi kaka na 22 ans 23 ans 24 ans sito tolonga na mukuna bandeko baza na poto ba mama ebele donki na tango yo bengi yaya na tango yo bengi mama c'est tout un problème balingi ki yaya te balingi ki mama te okomona penza muta âge ne pena normal aza ba 45 ans tili kolo kuna mais na tango yo lobi ete obenga ye mama boko swana pe bobundi siko nini ezosala ndenge wana donc ngai na zoyeba te nakendaki église eza kutu apporte na biso te yake abi azo comprendre mukili ndenge ezokende te okomona mutu aza mukolo mais azosala makambo ya mwana mukie bandeko na ngai bandeko basopani na net oyo batelemi kaka na 24-25 ans nini etelemisi bino place wana eza buzoba oyo bozosala ozomona ete na tango bayebi kokomi na 28 ans tango bayebi kokomi na 30 ans ba 30 quelque batu bandoseka yo ke obali te yango wana sikoyo komona bandeko wana atelemi kaka na mbula moko boye songolo eza pasi pe mawa eza na bandeko ebele na ye na Europe bandeko ebele na Europe omona abwaka mbula moko boye songolo akokozala na 47 ans na mikanda na ye aza na 27 ans sikoyo ye na mutu na ye akamati kaka mbula oyo ya 27 ans yango atambulaka nango
abwaka aza akokisi 40 ans na nzoto pe ndenge ba parents na ye babotela ye mais ye na mutu na ye na mikanda na ezali 20 ans akamati sikoki 20 ans wana alati abosani kaza na 40 ans na beta lui lisolo moko na mboka na naye kuvanda kala awaka na Allemagne eza na ndeko moko boya na kombo na esongolo mais abwaka mineur mais aza mukolo ba ye kopesa ye ba kongoli ba bengaka ye kinda donc kinda donc mwana mukie suko akamata vraiment akamaki kinda ya kibebe penza lata mais ye mutu donc aza mukolo mais makambo asala eza normalité et puis conséquence ezali neti ndeko wana kinda tangu ye azalaki mukolo makasa ye kobwaka mwana mukie kuna na classe tangu akendaki aza na 24 ans azotanga na bano ya age ba 14 ba 15 ans esprit wana ya 14 ya 15 ans elata ndeko wana bakisi bazopesa yo omono komi mutu oza mutu moko ya 47 ans bazopesa o kisi moko ya bana 23 ans ebebisaka mémoire na minute on ndeko wana akomona ko la pipo parler donc akomona ko donc zeze pourquoi donc bakisi wana tangu yo mutu oza mukolo oza na 50 ans par exemple yosko tchana mutu na âge o boakela par exemple oza na 35 ans ndeko atie donc na mutu na ye 35 ans donc okoki kobenga ye mama te yaya te eza tout un problème bandeko na nge ezosala passe et puis soki tolandi bien eza na bamama nyonso oyo bakomi mikolo bamikuli wana ya basenga en quelque ba 60 ba 70 balingaka susu te babenga bango bamama eloko nayaki kozwa conclusion mama oyo azotambwa na bosembo mama oyo aza digne mama oyo aza komise respecte akotelema mpe na mbula na ye ata akoloba ngo boye te akotelema na mbula na ye abano kosala mpe makambo oyo esengeli ete bozomoni mpenza mama moko responsable mais bamama oyo bakoli wana na ntango yo bengi ye mama eketikala kaka moke bobunda puisque ye alingi ki mama te alingi aza na range moko boye ya hygiène alaki mwa pantalon moko boye ya mokie asala boye abandi kosala bisalasala bandeko eza pasi mpe mawa nazongi na Kinshasa bandeko bosala net oyo botelemi kaka na 23 ans 25 ans nini etelemisi bino wana eza bamanke éducation na bino eza bamanke ya kotambola na kimia libala ezwamaka na famille kaka te na yo moka okotika nzoto libanda te okamati nzoto otiki libanda yo okanisi libala ezwela na nzela na non libala eyaka ata na tango ya kala ti siko eza kaka pareil mobali akoya abandi kotuna bato ya quartier abandi kotuna bakamarade abandi kotuna lo batu mususu mutema mabe basali o ezali ete baso bebisa réputation mais batu la plupart batu ebele balobaka vérité abi nazo lingana bala fi wana intel azaka ndenge ni chasinga bakata donc aza fi moko aza impoli aza fi moko tambula mpimpa okozwa libala ndeni libala na tango ezo yate yango ezo tinda bino botelema na 22 ans 24 ans 25 ans bande kona bokola nanga boyo kalikambo ndenge toza boye etikali quelques poussées de jours pour to kota na 2018 bande ko ba telema na 25 ans na 24 ans tant to koma na l'an 2022 bo kendele susu bo zonga bo tuna bango bakozala ka na 24 ans 25 ans soki bakomata mwandamu 26 ans mais eloko boso bosana yo telema ka na 25 ans na yo wana mais qui mukole yaka na makolo place wana ekotaka na elongi na elobeli eke kokana susne na mwana 24 ans vraiment bandeko na ngai batu balingi sus kokola te okomona mutu aza mukolo azosala makambo moko okotala penza boye na age na ye na makambo azosala mutu ana 40 ans na age na makambo azosala ça n'a rien à voir okomona mutu ana 35 ans na age na ye na ndenge azolatela na ndenge batatambola na bango ça n'a rien à voir nini ezosala ndenge wana et puis batu na poto balingi ki mama te soki olingi obunda no na batu te donc yo pusana kaka pemeni otia ata boye mama
otunye lika moko boye obi osimika mama mais soko lobi ke mama kingandi yaya c'est tout un problème mais ça passe pas mawa mukili ndenge ezokende ba age ezokende yo za mama neti ngai pende na telemi awa mwana mobo ya 20 à 25 abenga na kombo mais nakobeta puis nakosilika grave pona koko ndima ngote fona mitia na age na ngai bana oya ba 20 à 25 ba pesa ngai respect puisque naza mukolo nakoko sepela te naza na age nango naza nango mwana mobo ya 25 aye wana abandi ko benga cœur sensible non nakoko ndima lika mwana ata mukolo moko te ti mubako bandila ka mokili nako ndima lika mwana te eza humiliation mais ba mama ya poto balingi kokola te balingi biloko ya mikuse balingi na ba feti bango wana batie ba bote moko ozomona penza ke oya za mama ou bien za mwana muke bande ko na ngai eza passe na mokili ndenge ezokende boye éducation ni to kopesa na bana biso eza na mama mususu penza aboti penza mwana komi na 20 ans ye akitisi mbula lobi etabota ke na 13 ans puisque tango bako calculer mbula ne ya 13 ans bakamati na 20 ans ya mwana bakangisi esa lokwa ne 33 ans or que yesa koma na ba 40 quelque tala mokili ndenge ezokende tala mokili ndenge ezotambola bande ko nanga yo za na mbula combien oza na mbula combien bande ko nanga donc makambe belé le kanana mokili na yebaka te na kokisa mona nini makambe belé sa na mokili na yebaka te zo sa maboye pourquoi ya wana conseil na pesa bino bande ko nyoso bo sopali na net oyo bo telemi na 23 à 24 25 ans na 2022 bon comme na âge nini wana po mona libale yete wana po mona telemi ka place wana âge nini okoma nango potangu toliaki 2000 o balwa ke mukile linge kufa bozala kaka ndenge boza wana siko na bolingo ba ke na âge na tangu na ne wana bozaki na âge nini bandeko eza passe eza mawa tangu yo so kosa mbula na yo ebongo makilo eso tangu na nzoto ebongo misisa ebongo mikuwa awa na poto bayebaka muta mukolo na mikuwa ngana kokolo ba ete naza na 17 ans na bwaki 17 ans na yebwe epa kundele na 17 ans mais tangu bakotala mikuwa na ngai eza mikuwa moko donki ya muta koli deja siko na âge na za nango ba pesi ngai kisa 17 ans ekoko memanga na liwa eza makambo moko ndenge to yaka poto zwilango ba papier poto zwilango makambo ebele mais eza mapenza mabete eza lolenge kaka eza ete eza mboka na biso te toyeba ko lobela ndenge wana mais place ngana zaeli boy okomona mutaza na 40 ans na ba papier na ye ekomama 27 ans 30 ans akamati ki 30 ans 27 ans alati alingi sute babengi mukolo nani mukolo alingi sute babenga ye mama ou bien papa donc désolé en tout cas na pesi bino mbote ya ebele ngai wa bino na kombo ya cœur sensible mbimba na pesi bino mbote ya ebele so na bosani grand frère na ngai eza lisu papa na biso George Junga bipai pezo kutami tala mbote no yango mitano na pesi mbote ya ebele aza ya moka solaka bien fanda na ngwende na yo na pesi bato ebele mbote na pesi pe papa na biso Sibu Mutombo na ebi ete oza quelque part bipai yo kutami papa fa mbote yango bande ko nyos na pesi bino mbote na pesi petit sœur na ngai Loriane mbote ebele bipai oyo zali yaya vanda na ngwende na yo eza bato ebele baza na âge na yo mais bango siko bakita na 28 ans ya Loriane yo za na 30 et quelque mais bango bakita siko na 25 ans yo telema kaka na âge na yo po original kwa mukolo merci bye ciao